nayebi ki eza na batempo bendo bengo na batelefone na prévenir yo ke chancel-vie koleka na banzela oyo eza isolé te komata bataxi te et tout. Oui, là je me souviens. Oui. Eza ba moment ok tobande koluka yo ok to enlever yo. Quoi? Mais attends, je suis ta sœur, n'est-ce pas? Oui. Et Nassalini. Ah, chancel. Naza vraiment désolé. Na ba moment oyo ozaki nango ya mariage na yo nde ayaka verba ba minanga. Attends, ma sœur Jancy otovanda nenda komako? Oui. Aïssa nini na makambo. Ma Papa, grande sœur propre. Tobotamina ye papa moko te mais maman. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est elle qui est même dans mon col. Qui n'a pas son moussala ou sala. Na l'autre to réalité. Ngana bomayo na raison. Tu sais ce que je dis? Oui bien. Oui bien n'est-ce pas? Eh bien te. Tu n'y papa to ebani. Noko wa iboma. T'es non tout là yo. S'il te plaît. Oza liboma. Gentil. Mais ce qu'on est liboma yo pe mususu. Comment nous t'avons donné la fertilité? Tu penses quoi? Ok. Maman ye papa ni leta musala. Na papa ni loko lete na mama ko melate. Ata bi na ya lata metu na lata. Ngani na tandaka. Na bomé point. Maman le kabana nga. Bon. Bolingo eleki nyonso. Tout ça là, juste ya bolingo pour na ba orphelin. Na yango, orphelinat Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Opération Sunga orphelin alia alata. PACPLA la fin de l'année. Ndeko nyonso tu ya motema malamu oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa bana bitike ainsi que bazeli pe ba vieillard ngonga yango oyo ebeti okola liloba nzambe ezotalisa biso na mukanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et religion pure sans tache devant notre Père Dieu Tout-Puissant et ça pour consister aux soins ya ba orphelin ainsi que ba vivre. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Nzambe ya lola akozanga te kopambola yo pona motema malamu wana pesa o. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci à vous pour votre fidélité, pour la confiance au ça toujours Bissou Awana chez Bissou Télévision. Mesdames, messieurs, avant de commencer cette émission d'aujourd'hui, je profite pour remercier tout d'abord notre sponsor officiel, Nalbara toujours que grâce à sponsor Nabiso, grâce à sponsor Nabiso, apesi biso makoki, apesi mbongo, apesi succès, apesi élévation, apesi famille konangwa bakisi pe manabomoy. Donc je ne peux pas passer ou bien commencer cette émission sans pourtant na remercier sponsor Nabiso na bolamu oyo akosa Nabiso. Comme on a eu Jésus-Christ de Nazareth, il est sponsor officiel. Il y a chez Bissou Télévision ainsi il y a Chic Mukadi. Batba rutuna mais Chic Mukadi yo au Simba Kisi wapi à place na Simba Kisi wana. Et na pesi mbote na bato habita mabe bato nyonso habita mabe boye bake to comme fin de l'année to ta 2025 donc ma 2024 to tika yango na 2024 po ete nzambe malgré motema mabe na bino malgré kindoki na bino malgré makambo bozana ngo mikumba bozana ngo kasi asepeli akoti bino na 2025 et bon mabango boko tika te na pesi mbote na ba oyo balingaka biso ba oyo ba consomaka chez Bissou Télévision, ba oyo pe balingi ba koisa émission oyo Bravo Jésus, nzambe akobeta bino fimbo, botika émission oyo eza émission ko sunga peuple de Dieu et ko édifier puis ko sunga bato ba yeba ko comprendre misala mabe ya satana.
Je profite encore pour vous informer que bravo, orphelinat Bravo Jésus-Christ, Azali Bongo, na Mosinga, il y a tout d'abord, il y a Kosunga Bandeko, parce que ton asaki, laissa orphelin à $20, ne l'obéit que la fin de l'année, Oyo. Toko kitana plus de 10 orphelinats totika ya kolia pe ya komela pe ya kolata soki o sungi biso na $20 na yo ainsi que bana ya orphelinat Bravo Jésus bakozo ya kolia en tout cas nzambe akozanga te ko pambola yo na pesi pe mbote na ba héros dans l'ombre na moni cordon Elias Sinanduku na moni Denis Monsolo parce que bon on a juste final bakosala musala kitoko. Mesdames messieurs, je ne peux pas passer sans pourtant remercier aussi ba comité bakosala musala kitoko beaucoup comprendre ngai hein na ba ina mabanga te mais je sais je dois quand même saluer Bandego et Baoussala Moussala Kitoko. Napesi papa Alain Blaise Mbote, napesi maman Anne-Marie Mbote, napesi maman Astrid la française Mbote, maman Georgette Voutou, également maman Gisèle Kabessa. Je salue aussi maman Isabelle Tchela, ainsi que maman Joyce Massanka. Et je n'oublie pas maman Cécile Gisèle ainsi que maman colonel. Donc je n'ai masqué comme on a. Sans plus tarder, mesdames, messieurs, je m'avais dire bonjour. Na invité à Kolalelo, le Kakoyeba, et le Rouni Mimi na émission Nabiso. Bravo Jésus-Christ. Yaya, bonjour et bienvenue. Bonjour, papa. Babengo na kombo ya nani? Ouais, kombo na nga Lems Fire. Voilà. Toyambio na émission Nabiso. Bravo Jésus-Christ. Tonito Yeba, Nini Mimiorabo. Merci beaucoup, papa, pour la parole. Ok. Nabi que tu es vraiment bon. Et puis, monsieur, sous Bako Teni, il a rigueur makasi pour Nanga. Ok. Parce que c'est vraiment pour un plaisir. Mais naïe, pour que moli mon angi bika. Amen. Et c'est intérêt liboso na eli. En tout cas, na représenter vraiment ba esquisse. Na ba relation pe ba connaissance on sto ba ebinga. Tango bol ba kolanda biso. Na bika ko choquer moi ba te belé. Et choquer ba te belé et la raison pour laquelle na présenter vraiment ba esquisse. Et là vraiment meminga wa. Bon. C'est vraiment moi ma bémingi. On vraiment influencé na bateau na bande kotambola na bango. Jusqu'à point ba memenga na misala o basala. Et depuis na comme otambola na bango bona banda otambola banda kala mais kokota na misala na bango et c'est même pas 6 mois. Mais tout ça na problème au na bango. Ils ont nagé d'affaire 2 mois. Et les Camerounais est vraiment yangone et miminga a. Parce que na commis qu'on sentit même ngamo finanga et qui n'a danger. Et non risqué même ngamo même na kufa et peniso beba. Et ça na cousine ngamo tout ça na ye kotabo papa na biso. Donc papa na ngai non maman na ngana papa na ye baza ba cousin. Donc maman na ngana papa ni baba cousin. To yebani ye pa yebinga ngape na yebiye c'est ma sœur mais toujours vraiment temps on vend des sikamoroté d'autres coup na vraiment pe troté mais a yebinga ngape na yebiye kombo na ye chancel vie na problème na ye. Parce que azapi na grande sœur na ye ba botama na ye suna bo santé baza papa moko donc excusez naza un peu troublé baza maman moko mais ba papa et ma baza papa moko ba maman différent. Sœur na ye oba botami na wana na kombo ya Jansi yende mutu azo menacer petite sœur na ye ndayaki vers biso mais le jour ayaka na linga te to kuta na ye parce que ebinga
parce que ebinga na mona ke soki amoni elongi na nga ko reconnaître nga facilement esalaki ke naboya nga ne tokutana ntango ayaka asoli na bandeko bazalaki wana atiki mpe na foto ke bon alevele nga ndeko ya mwasi oyo baraison soki iparaît ke ifalaki soki mpe abala ou soki ndenge nini et ça m'étonne même ke noka ser na nga ndeko bala me nga mpe nayebaki te ki aza na baprocédure ne ya bamariage nayebi peut-être bafamille mpe ezali mwa mosika ntango naye koya naye komona foto babete nga mpe lisolo ke non ta tozwi marché boye moto atiki mpe mbongo to alevele la fille na komba Chancelvi tellement tozalaki mpe bapiaka même nga mo mpe nasepelaki bon esali eza mosala tosala maintenant naye kozwa foto ya ndeko wana natala boye Chancelvi yango c'est ma sœur oyo noti oyo baaki azali papa ne na mama na nga le mama na papa ne na mama na nga baza baparenté naka tote mwa moke lelo yo makambo salaka wana motivation euti wapi ya koya kotala biso kondima komisa makambo minene bo na télévision motema wana ya koya koloba vérité eye parce que omonaki ke bolingaki bo enlever ndeko na moko to omoni ke ma vie wana eza malamu te nini convaincre yo po omona ke makambo wana eza makambo malamu te bon premièrement ndenge mpe nasalaka vraiment mosala wana nga mo vraiment so amona vandi boye se sentaka coupable mais naka na choix te nasala na comprendre c'est comme si le mot boye la ngai kaka bono il faut nakendeka mais souvent so na vandi vraiment boye mo kosa sangi sali ça vraiment d'accord vraiment te mais nasala wana kobanga na te ndeto namonaki photo na koma photo ndeko na nga naboyaki ko manifester na bato bazalaki wana ke aza ndeko na nga parce que bakoki mpe kobalukela nga nayebi bango bien nde bala nayebi bango vraiment bien lelo olobi boye baomona yo oza na problème te pour l'instant vraiment nayebi ke émission oyo basala nzambe bazalaka bato ebele balandaka yango basunga ngai soki naye naye parce que nakosalaka yango lisusu te naye vraiment kodénoncer nyonso tout ya mabe oyo nga nasala en tout cas papa pardon vraiment olimbisa nga nano awo nayebi so nayebi koza papa ntango oki jeune lokwa nga bona bimamba boye nayebi ke blessé yo nde esalaki ke nabenga ndeko ya mwasi nayebisaki kaka ke mikolo oyo vraiment bandite eza bien te sala mwa taso ndenge ozobima éviter kokota banzela mo boza omaki bato baza te oza yo moko éviter komata bataxi parce que baplante oyo esalemaki mpo tozwa yango wana tone vraiment daya kolande mais nga nde sikoyo tema nayeba makambo wana nde nakimisaki na mwa bachemi wana otone vraiment beaucoup kozwi na bare ya bisi ebeka obima totiaki pena bamituka vraiment parce que toza vraiment toza na bien organisé surtout to toluka mutu toyebi kazalaka place tel tokotiela vraiment bamoyen nyonso tu mpo tozwa donc tokosala te semaine te sotoluka mosusu saki tozwa ye te omoi ke ekoma mambo mosusu sikoyo balinga bokanga ye bopekisa ye nini en fait c'était quoi en fait l'idée en fait idée ezalaki ke bon nayebi vraiment badétail nyonso te ok badétail tout vraiment nayebi te parce que ntango basololaki nde noti oyo bakanga azalaki te naboyaki parce que nakutana na ser wana yo ntango omonaki déjà ye oreconnaître ye yango olongwaki déjà wana olongwaki ok wana koya liboso to ye koya ya liboso ok ndayaki basololaki donc ekomaki barendez-vous na ye nga nde olinga te vraiment koya tosalaki makambo nyonso mpona kozwa tellement déjà ngai donc ntango ayaki yo bande koboya amona yo mpo amona yo koza na cope wana donc ntango yo komona nde foto nde omonike motu balinga sala mabe eza kaka mpe ndeko na yo donc obanga ye na liboso amona oke ozalaka na cope wana ok to naye komona foto naye mona foto ya mosusu ya cousine
et ko sala ke to lukaye to souhaiter to luka to souhaiter maintenant comment si ko prise au bazui siko na ndimite que ça ta 4 ou 5 jours le besoin et ya moi meminga awa autant la émission na biso pourquoi on peut se biso confiance na tra vraiment émission na tra émission na monaki na esika monsieur qui était ça awa parce que na yebi bato wana bien na moment où ndenge mambo ekendele et ça na ngaza vraiment na danger peut-être que ndebe to sous la pesi gobo na kobe ko ka ki bakangi déjà te bakangi te poto zo ki déjà to bengsa ki par demande na yo. Alors mesdames messieurs na repesa moi idée par rapport ya ndeko ninga utiko ba moi idée générale. En fait c'est quoi en fait l'idée ndeko bomoni na plateau aye parce que motema ya kibondeko esali passe basala kango bato mosusu me lelo ekoeli ye azali na clic moko oyo baya komona bango soki balingi ba enlever mutu donc sengeli to sepela po ndeko atiki mabe mais tango baye komona bango mutu ayelaki bango marché wana nzoka bazali ba parenté azali bongo cousine na ye pour ne pas aller très loin et tant amoni cousine na ye venir avec la photo pour asala ndeko na ye pe ya mwasi mabe nde akoki pasi wana te ni alingi abimisa ye na poa. Ça veut dire que cousine na ye wana na muto ye kosala mabe bazali maman moko mais papa différent siko ye papa na ye papa oyo abota cousine na ye azali bongo oncle na ye siko cousine oyo abotama papa mususu côté maman na ye papa na ye mususu ndepe alinga sala cousine mabe nde aye ko loba vérité koluka kobimisa ndeko wana na mpoasa pour toyeba vérité pourquoi alingi asala ndeko na ye mabe. C'est ça en fait l'idée générale oyo ndeko na biso comme on a biso na plateau. Alors mesdames messieurs tobo sanate que na fin de l'année awa papa Chic nde alingaka bino mingi ayeli bino toujours chez biso wenze ils ont facilité bandeko nyonso balingi basala ba share ba fête bobengaka mwa mingi papa Chic natindaka mbongo provision mama na biso basomelaki provision te papa Chic natindaka mbongo wenze basela mama liaka bien te. Alors mpona kosisa makambo nyonso wana otindi liste ya biloko ozana bosenga topesi ba prix chez biso wenze kende ko livrer ti na ndako na prix moko abordable na mbongo livraison ya moke esika nyonso ozali batiki ezasaka fufu saka loso semoule tout ekomi na ndako esika olinga oye suki pe wana te oza na construction o barre de fer ciment mabaya o peinture eloko nyonso wana bosenga benga chez biso wenzi bakolivrer ti na ndako. En tout cas mesdames messieurs total la spot il y a orphelinat bravo Jésus et puis on se retrouve pour la suite de cette émission. Bolingo eleki nyonso tosala juste ya bolingo pona ba orphelin na yango orphelinat bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom peuple de Dieu. Opération Sunga orphelin alia alata pe asepela la fin de l'année. ndeko nyonso tu ya motema malamu oyo apesa motema na ye na evre ya kokanisa bana bitike ainsi ke bazeli mpe bavieillard ngonga yango oyo ebeti Kola liloba nzambe ezotalisa biso na mukanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et religion pure sans tache devant notre Père Dieu Tout-Puissant et ça pour consister aux soins et ba orphelins ainsi que ba vivre. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Nzambe alola akozanga te kopambola pona motema malamu wana pesa.
De retour, mesdames, messieurs, tout à la Bongo Spot, il y a Orphelina Bravo Jésus-Christ. Tozongi pour la suite de cette émission. Bah, côté l'émission déjà, Negonabiso, il y a moi aussi, donc là, sa sœur, Oyo Balina qui va kidnapper, et tout me campé ko solo la mamouké. Ceux qui sont prêts, beaucoup de Salangaye, s'il vous plaît. Merci, Papa Eli. La grande bonjour et bienvenue. S'il vous plaît, pour ça, Bangate. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, ici, s'il te plaît. Mais je n'arrive pas à comprendre. Toi ici? Nayambio, s'il te plaît, Vanda. On va bien? Au Banganu, le côté. Vous êtes bien? Oui. Et puis, bien. Oui, Baniwat. C'est mon cousin. Cousin Nayo? Lems. Ok. Papa Lems. Est-ce qu'il y a un problème ici? Moutouane ko Lukaye? Oui, Chancel, oui. D'accord. Ok. Maman Chancel, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Très bien, ya. Kobanga na yote, il n'y a rien. Donc, tu as tout mes ko solo là. Là, mais tu n'as pas tout soit un mito tout ni. Lems, qu'est-ce qui se passe ici? Je n'ai pas compris. On m'a appelé Naye, et puis on Koutayo. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Premièrement, on est sermon de Namonio. Non, vraiment, on est sermon parce que mon thème là, c'est bien. Pourquoi? Donc, de Namonio, on a CP ma casse. Mais un zamba sera le coup. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Na sepeli, nzamba zolokum, pourquoi tout ça? Au Bengengate, et puis je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Va droit au bi. Nini? Chancel, oui. Toi, Dambikolo. Nande kona mobile. Pande kona ngala mwasi. Nako kokate to kolingate mabe mobo eya ipana. Yango de sali ke toza no a. So ça ki na mutema nango zala kité. Mais de peut-être et auto vandi non souboy. Tellement na considérer ka famille nanga et puis makila nanga. Yango mone sali ke toza la boye pour mamboza vraiment mo ebele. Oh dona mo tandenge yo banda ko ebisote. Lem, s'il te plaît. Okomo bangi sangai. Problème est nini? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as appelé ici. Est nini? Non comprendre t'es. Va droit au but, s'il te plaît. Bon, en fait, c'est ça qui m'a été. Mais, c'est la vérité, il faut dans le bar la vérité parce que dans le but d'agneau. Ils ont un téléphone, non prévenir qu'ils sont servis. Pour les canabandila, ils ont isolé, comment t'as taxi et tout et tout. Oui, là, je me souviens. Oui. Et ça va un moment, ok, tu bandé pour le cas. Ok, tu enlèves. Quoi? Lem Satan. Oh, enlevenga? Mais attends, je suis ta sœur, n'est-ce pas? Oui. Et Nassalini? Ah, je sais. Naza vraiment désolé. Lems. Nzamba limbisanga. Et puis, non, tu vas à place à mitema. Les alliés qui pour na sauver et puis na me sauver ainsi. Donc, si je comprends bien, je ne sais pas si je vais t'appeler Koulouna, Oza Bandi, c'est ça? Non. Et ça, tu ne comprendre.
c'était ta sœur, Jancy. Na ba moment oyo ozalaki nango ya mariage na yo, nde ayaka vers ba ami na nga. Attends, ma sœur Jancy, otovanda yenda komako? Oui. Ayesa nini na makambo? Jancy nda ayaka na photo na yo. Alakisi ba ami na nga ki naza na posa ya fille oyo, bon alevele nga ye. Donc, dans une semaine, na mona été. Et du coup, ton ayaka na moni photo yo to moni ki na koka kite ko Ça fort s'il te plaît. Kwa simelo ka ya bongo. Donc mona ba moment tout ndeko benga yo ki oza wapi? Oza ndenge nini? Kosala ko kende boete ezaki pona bongo. Et na moni ki ekomi ko ma danger même pas nanga. Et puis ba décision où ils ont marqué na sim. Vouloir ou pas malgré tout le ndeko ça qui na protéger ba ngeba zo kaka. Yango na ye awa. Ota papa ndazabo asunga biso parce que ezaka yote nous en danger c'est même ngapi na danger. Lems, tu veux me dire que yo aux assassins et tu complices avec ma sœur, ma propre sœur. On a benga ka sœur na nga mon sœur. La seule sœur que je. Et na faute pas na bino pour que bobo mangai. Qu'est-ce que moi je lui ai fait na salié nini? Je n'arrive pas à comprendre, je ne sais pas. Est-ce que Boza, c'est ta sœur propre? Boza na une. J'en suis c'est ma sœur. Ma Papa, grande sœur propre. Tobotamina papa mon côté mais maman. Je ne sais pas. Qu'est-ce Yo na que ina za mkono. c'est elle qui est nous dans mon col. Tout ça je n'arrive pas à comprendre. Boza na problème? Botswana? C'est le problème n'a été mon Dieu. Ma grande sœur propre. En tout cas, bon mangai, qu'est-ce que je lui ai fait? Aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. Parce que moi, je travaille. Bientôt là, je vais me marier. Je n'arrive pas à la tête. Maintenant, ça m'étonne d'écouter tout ça. L'aime, s'il te plaît. Maintenant, s'il te plaît. Si je comprends bien. Donc, toi, mon propre frère, tu es un assassin. Donc tu le fais depuis longtemps, c'est ça? Pourquoi? Pourquoi c'est ma famille? Pourquoi? Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que moi je fais? D'ailleurs, c'est lui qui t'a sauvé parce que Alinga qui te basalande connaît ma bé. Il faut s'expliquer, Yaya. Tant a retrouvé que Ozande connaît na kata eloko wana. Na kobenga biso tanga sololi na papa Fabien on temba la mort bandi ko ba vérité nyonso concernant planification moi je bénis Dieu parce que makambo est comité na petit nzambe lokumu parce que ndeko na biso ntema esimbami po aya ko loba vérité na lolenge balingi basala mabe boko tela na ya moi si wana to megana ko tuna epene pourquoi Alinga salande on a biso mabe et ba réseau zanini. Moi je dis souvent mesdames messieurs na mokilo tozali mokilo ya makambo belé. Mokilo yo mokilo bato nzambe makambo etondi belé. Vous ne pouvez pas imaginer que ndeko akoyi ko sala ndeko na epe mabe. Bon, biso na bino to yebité raison oyo et pousser à sala makambo modèle wana et pourquoi faire enlever sa propre sœur pona Bilora Mokili. Mais c'est que vrai, naïbi qui est bon de ya maman d'ailleurs, il y a makasi, mais j'ai pas compris. Peut-être que il y a papa, il y a maman, il y a une idéologie naïe, ils ont inclus moi na idéologie naïe, mais si il y a bon maman, il y a moi un peu makasi parce que ceux qui ont la maman encore, bah na au moins bazara na bolingo, mais je n'ai pas compris comment ça s'est passé. Alors je profite pour vous annoncer que chez Bisso Winze Eye, Boubenga Bisso, bah tu vas nimba ça la chanion pour la fin de l'année ainsi que bah moi ekoya bah biloko nyonso je dis to teka nyonso sauf bateau to sauf bateau biloko à construction bah nyonso à construction ezali
provision, loso, soso et tout, au bien il faut livrer, si une adresse vous passe à biso. Beaucoup de biso s'il vous plaît. Si elle est là, s'il te plaît. La grande bonjour et bienvenue. Osa bien Yaya. Bonjour. S'il vous plaît, je place. Osa na studio ko bangate. Osa na studio Eh ya. na banga comment? Nga ba benga na oteka ba plante. OK. Na ko livrer ba péré. Ko livrer na yo pas de problème. Oui, na ba plante na yo oteka. Vanda s'il vous plaît. Qu'est-ce que je te fais? Oh, N'est-ce pas que tu es ma grande sœur? problème est ça wa. Il y a Chancy. Non, pas na benga nga na noa Ngam wa. na benga kyo mama. Ngam na benga kyo. Si ko ngeko kutale ki nga zole la problème nini? Vanda Arrête de dégler que nangai. Vanda s'il te plaît. Vanda doit expliquer le problème. Moi, je suis ta petite sœur, moi. Oh, donne-moi maman. Jocelyne. Oh, donne-moi maman. Nana Mais bo qu'est-ce que mayo. moi je te fais? Nous avons soya banana yo. Non, t'as dit ta maman. J'ai tout fait pour que la personne au sala, au sala. Na lota to réalité. Nana bo mayo na raison ni. Ah, s'il te plaît. Tu sais ce que je dis? Oui, bien. Oui, bien, n'est-ce pas? Eh bien té. Tu n'y Papa, to ebani. Je suis désolée. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi. Non po. Problème nini eza wa ko bo expliquer nga. Ya problème nini zawa expliquer biso yum to yima kama onenge okende. Problème za nini? Eh. Comme ça, bon. Ngate bio. Webinga. Oui. Il y aura une fois. C'est papi. Je pense que comment tu as bien. Yaya. Papi. Papi nazana no kombo papi. Non. Papi o yaka na lemba. Nga On a dossier qui va enlever le monde. Yaya. Nga daga sa sente. Sœur, s'il vous plaît. Musutala, omoni bino ba musubo ya ko tia ba trouble ba foyer batu. Et ça comme ça. Omoni oyo leki na nga. Mwana mama na nga. Comment leki? Tena yebi to papa so pe oza yaya papi na ba leki. Oyebi bo yaya ndenge ezalaka. Na latisi couche. Na liesi, na sopoli mai. Na bomi Tango yete. bakeya na yo, tango bakeleki na yo. Ibek azape sel. Tiko na bomi ni intérêt neti ya nini? Au moins les jours il y a kana photo na yo. Nga bouya ka photo na yo. Pourquoi? Parce que je sais. Et tango ya kana photo qui ba enlever. Noko, wa iboma. Tena otu na yo. S'il te plaît. Oza liboma. Gentil. Mais ce qu'on est liboma yo pe mususu. Comment nous t'avons donné la fertilité? Toi, tu penses quoi? Occasion de quoi? Qu'est-ce que moi je te fais? Tout s'est calmé s'il te plaît. La grande, tout s'est calmé. Nazala bango mibale te na neta ye moko mwana mama na nga Mais tu y as na meki ye atikeli ye Oh, le kobo mangai. na bomo nini na yokili zulu ateli C'est ça. Il y a mon endo dans le fang. ok donc dis ye Parce que tu vois que moi je suis bien, je vais me marier bientôt. mais de chance na yo na nyonso mwana sali na préparation mariage na yo nakoboma pourquoi Tout s'est calmé. papa omoni biloko na tata na eza zuwa bokomprendre ke azaka nde na nga yango bemona kokotisa eloko bokabola biso okoka te Le bio yebi ete neni ko kasi ye nde alobi ti ye ayebisi na cousine na ye bango bapena tatango bamonanaka na ye tatango bamonanaka lelo loko boyoki mariage yango boyeko bogoluka bote makambo nakoboma popo de quoi ma chérie tu es mon sang OK. oza mama leki ya bana na nga Vanda s'il te plaît. La grande. nayebi yango Vanda s'il te plaît. Vanda. nzamba lola OK. C'est calmé na. C'est calmé. papa Zala na wasi sa to kangeli kuta. Ya olobi nini? Ayaki peut-être na ba point essentiel. Qu'est-ce qui prouve que makambo le beza solo? Oui, parce que moninga dossier ya libala ya Choselvi na eba ki moté. OK. Wana vérité. Et azawana tu te même pas ko sola na mambo libala ni. OK. Aza obenganga même pas. Na kamera ndo bi ako soki asagi soki présentation. Na ebité ye wana. Na tika ko yate a komelanga ni na téléphone. Kelem sina sama problème bobo ya mali libala. Parce que ye azara trop attaché na famille maman ba. OK. yango bobotola ye Non, s'il vous plaît. Calme-toi. S'il vous plaît. hein Et ça pour na bongo te. Non, na biboye. Okanga pourquoi? Est-ce que la vie est ngata zoba? te nalobi elikambo yo memi awa yo mipesa nga vanda te biso mibale place kovanda yo yebi te preuve tangible
nazo batin est-ce que nga ko linga na zo na tsapi na nga danger pona yo na intérêt ni yo no mingo ya sambusanga yo no lingo sambusanga na za pomena ba capture ba message na yo oui ba appelle musuti yo okasa ko benga papi o benga nga on s'est trompé comment ni muto abenga yo bosani nako bomete nako bomayete ya o numéro na yo te la kisaye ba benga yo wana o benga na WhatsApp so za yete nzamba lola Yesu tena makambo na moni photo na WhatsApp photo ni za ya noko omosana na nini na yote na sala ni yo yebi yo apela na problème yo ko yebi yo ko pe numéro na nga c'est normal dala ba ile c'est pas zalama yele makabola biso na ko moté lazima tu conversation papa chic photo na o ngape biso na makambo yo photo yaki na ngwa photo yaki na ngwa yango c'est bien moi nzamba yaya mutu soki abalelo ba réseaux sociaux ba photo koma partout ngai kaka nakoluka na bomaleki na ngai na raison nini nzamba lola papa mwana mama na nga nakoboma yo mpona zwa nini oyo nazala ngo Pas problème le akomande mwana na nga la biso nini non sala nini la capture yango ya conversation est-ce que vous êtes numéro na yo nazolota to moninga yoneli awa parce que nalingi makambo wana non ça mosuki na ngai yesu nzambe na nga mpona bimamba mona makambo oya kosambwisanga boye poani mama na ngai nayebi eloko te non j'ai pas fait nasali yango te mpe nakosala yango te nzambe azokanga nga na boma mama na ngai est-ce que bonsoir était là dans la parce que baza bien ye ya alinga mo maleki na yepo na record nini Chancelvi papa na ye aza cousin maman na OK papa papa il ngake mingi malgré ye alinga kama papa bango te azaka trop et pas maman ba il est au ça moi c'est passant entre ye na papa mais malgré tout ça papa na alinga maman papa bango c'est la ye yango epesa ka ye motema passe ya liboso ba raison oye ekina OK ya mi balé c'est que parce que azobala mobali oyo azobala il paraît que sora zalaka soki copine na ye soki nde ndinga lobaka est-ce que ça m'a jamais ya koki kobala mobali wana tant que ye a envie est-ce que c'est solo bali poza na maela bo moto réfléchir nazo yebiso réfléchir préfet donc monde alala comment développer bakozo numéro no pe basakai nango pourquoi ils ont dit melanga to don dit ok na za posa pour ngane na bomo parce que na la na yo oh lieu de bien ngane la lamba na mo na ko bomote omoni o ganga bo komundate pardon yo te ndoki obaki mobali na ezaki compagnie non yo te obaka ngo asa ngana lobela ko mabwana mobali na ezaki compagnie mobali na onona acha kolinganga so ngana ko bisa mobali na yo avec tout ce que moi j'ai fait pour toi makambo na na mémoire na yo nakoboma yo te nazaka naleki moko yo oui la grande c'est bon on a compris s'il te plaît tout le monde on va analyser tokoyeba vérité na makambo ndenge ezokendele normalement on a pu comprendre ba idée au lobby que de quoi aller parce qu'on n'a pas de preuves solides. Est-ce que tu peux nous aider? Il y a papier à Sanan. Papi on a loba na âge à gonfler nanga
Yaya, Bami. tika kolela. mwana opimela nga eloko te na difficulté na nga asimbaka nga nakobome mpona tigana nani. Alors pourquoi tu as jeté? Si tu n'as rien fait, vraiment grande sœur, pourquoi tu es devenue comme ça? Il faut que tu sois calme, n'est-ce pas? nasa agité te esalinga nde facilement. Tout ça, c'est alors maman yo qui papa na yo bautilize yo bayokaka susi ndenge ozalaka na nga bayokaka mabe ndenge okanga mama na ye mais sachileke pema mama no nde ebokoli yo papa no ntongo bazali na posa na ye basala te bamoni okoli grande mpe otangi okomi oyo okomi yango bakomi koanvie yo ofuta omoni yo ofuta nayebi te mbala liboso kuna pinanga biso akufa na tension makambo aloba nini papa na ye makambo. Non. Mesdames, messieurs, je suis... solide, yo lukela biso ba preuve. Non, on a la capture. On a la photo. Dans la calme. Yaya, toi aussi ici. Tokoye basuki albi vérité. Yaya, ngana tika yo motuna moko. Bowe la kana yano lelo. Okay. Mama ye papa bileta msala. Na baba loko yete na mama komela te ata bilamba ya lataka mbetu na lata ngani na tandaka. Na bomé point. Mama le kabana nga. Bon. Donc ça la enquête. Merci beaucoup mesdames messieurs. Cette émission. Na mesala. Tout ça la ligne pour que tu mettes la solution. Na problème pour eux. Mwana ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotinda mbongo na bafamille po ete basombela biso balopango na nsima balia mbongo tolela na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada ya France ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora okomikolo lopango ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit eza pe ya promotion sala na lombango benga biso na ba numéro oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140 pona ba terrain na biso eza ya kobangela te l'État ayebi pe ba chef coutumier bayebi yango ebongo na kati tozali pe na quartier commercial pe lisusu quartier oyo eza réservé pour na mall na biso bana nyonso ya poto na bosani te tozali lisusu na ferme de la diaspora esika wapi tokoliaka biloko ya bio pe tokobomba biloko na biso malamu cité de la diaspora na biso ekutami na Kinkole na commune ya Nsele non loin ya aéroport international d'Enjili. Cité de la diaspora RD Congo Kinkole Nsele. Mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba bokomisi biso bakolo lopango na lopete. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo.